Bonjour bande konanga ezanga mamuluba, j'espère que vous avez malambu skanyostu bozoami. Bonsoir na bonjour na moya na habari na wetwa na betwa na mbote na beno nyonso wana kaka, les félicitations à vous hein. Na le bien. Tellement makambo peze bele na bandi nanu na topic oyo ya otangana lobaka. Baswa disant ba chrétien oyo. Onga na bengaka ba adepte ya antichrist. Basilika ko tu attaques le christianisme. Tu nous attaques, qu'est-ce que tu connais de la Bible? E binga na mitunaka. Azeya azwa kwa ye vision. Zachariah, Daniel, Moses, Malachi, Ezekiel, mutu na mutu azumpe na ye. Elle a apparaître à l'obine makamba koloba na ye. Tina yowana kuna akuma apocalypse ye pa kendeki kuna na ngomba ke kokoye evanui. Amoni nani bato ba aigle mutazana ba aigle na longa ba aigle na ba mapapu udenyo la mona kiso ba léopard na bato baza soki pe nzoto ya mutu na ba mapapu makolo soki pa ba bronze soki pe ba fer soki pe biloko nini. Mais tozana ba minere boni na mokili. Soki muninga mona ki ba être bazali na ba bronze na ba silver. Yoko komona ba zinc te. Yoko komona ta ba coltan te. Yoko ko vision pe ya ba être bazali habillé lokola ba diamant pété. Kaka ba vision ba ninga. Moninga soka mona ki mutu ala sokola lokola leopard. Mais yo pe mona ta mutu pa za lokola zebra. Mona ba zebra, mona ba hippopotamus, nani hippo, mona ba crocodiles, tozana ba nyamebelo yo poko komona, bomona kabangote. Moninga kuna lobi wa ki soki pe amoni mutu ateleme longezo ko ngala lokola moi. Tozana ba étoile boni kuna na céleste kuna. Tozana ba Jupiter, tozana ba soki pe ba Saturne, ba Pluto, yo poko komona pete. Esika baninga bamona ki mutu longi lokola moi. Yo pezo po yo pempeve. Mona peso ki pe bilongi lokola ba Jupiter. Mona pe bilongi lokola ba Mars. Oh, maye zoko kule. Yo poko komona océan Atlantique te. Laka Tanganyika koko mona ngo pete na ba vision na yo. Fleuve Congo ezambe maït. Ezambe mai. Okoko yo poko mona pempeve te. O mona petre moko patele mpeli kolo apeve na ya fleuve nani Congo. Ye pa zoko solo na ba voix pe de tonnerre. Okomela biso pe makambo yo po monaki komonaki elongi lokola mboloko voix ya tonnerre atelemaki likolo mai alobi écoutez mon peuple po ndenge bolinga kati kaka koyana ba prophétie baninga bazwa banyama basili na mokili oyo bamai esili na mokili oyo ba corps céleste esili na mokili oyo yo pe mona yo ba corps céleste ezana ne belo yo po komona na ba prophétie na ba vision po mona keza ba bande ba aventurier bato bomona ka lelo bazokolo banabino boningi koyoka te baloba na bino boningi koyoka te yango nazo comprendre te oyebi au juste à quoi sert bon yezo na bino bote ya kabiso akufa na Golgotha bolobi ayaki kofuta ransom ya bapeshe na bino mais pona nini yo oza dépendant ya pasteur pona nini pasteur bakoma ba intermédiaire entre bino na Nzambe siko yezo aki okufa pona nini soit Yezo akufaka pona bino te, yangwana bozana na système ya vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Nzambe. Mais ce qui bolobi que Yezo akufaka pona bino, apesaka bino autorité sur le scorpion, le dragon, bosenga directement au papa ko pesa. Nde bonga lobakiti. Frappez, vous trouverez, demandez au papa, il va vous donner. Mais pona ni bokendo demandaka na papa directement te. Pona ni bino moko bo frappaka directement te, bosaka ko daddy, pasteur. Donc, il y a un prédateur, un agent de l'antichrist. Oyo yena Nzambe, baswana kakuta avant qu'il soit né soit conçu dans le ventre de sa maman. Nzambe kuta sepela na amna ete. Yo kuna na kibulu yeke na yo, ozokende ko se soumettre, un pasteur asambele ngai, un pasteur boye. Yango société ngo yo yezo asala. Po bokoma kakao, ne touchez pas mon oin. Ne touchez pas mon oin. Et puis, les chrétiens, c'est comme les pasteurs. Tout bon pasteur qui se respecte, c'est un verset à mémoriser. Malachi, ce qui peut chapitre 3. Homme trompera-t-il Dieu? Or, l'argent appartient à Dieu. Yo kabade plutôt yaba antichrist. Na quelque peu c'est un dixième. Na quelque peu c'est offrande nangai.
na ebite ba chrétien nga mona kezaka copie ba tout bazaka stable tena mituna bango nde bazaka ba chrétien po mutu aza normal po soki Yesu nde bina bolandaka Yesu alobaka senga na tata na yo il va te donner ye moko apesaki bino autorisation to soko zaka na nkema ba intermédiaire alors bondela ye mutakendo kufela kuna na Golgotha ke Yesu ayiko kufa na Golgotha ngai Zairo azo kufaki kuna na Golgotha na Isalela pona ngai sengela ngai tata na yo nazana besoin ABC soko za na posa ba intermédiaire kenda tana nzela wana ule okenda koluka ba prédateur ba assassin na avec mon discours que j'ai fait ezongisi biso na likama oyo lisusu et kweli lisusu soit disant ba chrétien mbalo na Florida kaka ndenge pe boyoki o pasteur o ghanéen mutu ya bampeve alata bilamba mauve mabe alata bilamba or mabe je parle de or ya couleur ye kutsoka zakana makasi na banza ngaka koma lokola Salomon alata bilamba soki pe ya pembe o kaka ye otali kaka mobali otali ye mutu ozomona ke ozana besoin ata kolie Satan te. Tu es en face du Satan lui-même. Aza mogugu. Abimisi Kabila Bogar. Pasteur wana. Ce qui peut Sylvestre. Naba kumbona bangwa bagana yenkuna. Mulumane bake ko bomela biso sœur africaine. Moi c'est kitoko. Naba donné nyonso nzambe na lola apesa la femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Boyebita nzamba lalisaka Adam na devient moi mukie. Alalisaka ya po buto ezaka na 12 heures du temps, ce qui peut 10 heures du temps molili. Il fallait ki yuma wana alala. Nzamba zoka tanaye azoko façonner Eva. Abongisi atali inspiration ba guitare ezalaka mushindu kai. Asali. Nyonso ndebo ya salaka la femme noire, la femme africaine, la mère de l'humanité, celle qui donne la vie, la plus belle femme du monde entier, la reine, la femme noire, la belle femme, moi si Ansomi, moi si Alokumu, oh, moi si Nzambe yemo kwa salaka na maboko na ye. Koza la femme noire, yo kabiso kunate, yo kabiso la femme noire te, to vimbata mutu, e yo wa, to alokola barasi mususu wana te, oyo ba papa na bango eza le fils de Dieu ba salaka rebellion na lola, ba kimi, ba ke kobota kuna na Moyen-Orient na Europe, la femme noire en Afrique, nzambe mokwa salaka ye, e yo wa maweja, alalisi yuma wana, lala pongi. Il fallait que bala lisa il fallait que kala lati et puis nzamba ta en tout cas et puis na benga tata na yuma pona nini et bazaka yuma n'importe quelle manière otalaka yuma du monde entier et puis que nzamba pese dominion sur toute chose yankewana akoma kinende a se contempler ka sola kanena ba lion ba leopard chaque fois nzamba soka boa kiliso bi mais au juste oyo muntu anyi kanyama ba conseiller na ye ba council bazako tour na nzambe babi nzambe soko tiki yuma wana po alir to mona multiplier vous wana yozo luka e ko sala mate donc denga zana zane buna bulu te donc yuma te ye poani ce n'est pas bon que ce voyou là pour cette recelle je vais lui créer une être semblable à lui conseiller na ye balalisi yuma wana pongi puisque même quand il était vivant nani conscience kina kaka mtaba pongi alors balalisi pa kaka pongi po mesana pa kaka na ba pongi yo mutu nzamba sa souffler le souffle de la vie en toi au comme être vivant moza kaka mutu kaka ba pongi kaka alors nzamba lalisi koza ba faiblesse on se pesa ka penzambe kanda alalisi yuma wana bi lala turutueba kanyama asali la reine celle qui donne la vie, la plus forte femme du monde, la femme la plus intelligente, la femme qui ne peut pas être comparée aux autres femmes de la terre. Hey, yoka mama africaine. Kasi bongo lo fundo tozalaka nango ezaka nini? Poto yebike nzambe moko asalaka biso na maboko na ye. Ay, kele. Aucun ange, ce qui peut le fils de Dieu, ne peut réclamer à sa patriarche à maman africaine.
chipio akende ko réclamer ba chinois akende ko réclamer nani ba grec akende ko réclamer ba faux juif kuna akende ko réclamer ba tutsi to bimisi pe Rwanda zakasu na Afrique to bimisi pe Angola na Afrique akende ko réclamer kuna katite etu la femme noire bantou hey mvijamu kuliemo kwa sala kibiso na maboko na ye eyo na kumisi bino bo sepelati juka noenda majunda et comportez-vous aussi ainsi comme les reines que vous êtes na kumisi bino awa munoko ga ko kakola ngai lobi to ko kabino susu na buzobologie lokola ba misusu wana o ba moni eloko malamu ya kosalezaka kozoka ba caméra ko kendaka nango na ba jeep aller se faire déboucher par les pasteurs pour monde entier ba mona butaka na ya ye na ya pasteur basio bokisaka couronne nzamba pesa biso soni et puis ce côté malamu comme on a descendante ya ba fille des fils des hommes de Dieu kuna dans le ciel oui po ba komaka kaboy wuti ce qui peut la descendance na lignée ba fils de Dieu aya okota la biso na Afrique la femme noire, la femme africaine, mamoueto Africa, Africa mama, yo. Ngana kokumisa kaka la femme africaine, yo. Boy miso bazo ko fingisa biso munampala lokolo na tiaki mokongo ache. En tout cas, yango baloba éduquer une femme c'est d'éduquer une société. Botia ba éducation ko ba ko tubayaya. Yo mwana mwasi oyo kendaka ko te faire délivrer dans des voitures na oki kuna étude comme gratuit zonga eza gratuit kende oye kolata mo eloko ata moko to mibale quelle honte yo batiaka kaka wakanda dola mki pe na tongo sel bitokolojo ke bakende kotia. Et puis, aux autres, c'est batiaki. Wapi fierté femme noire. Ezate. To bando cheke ba aden na bino. Bozala kaka boy. Ce n'est pas parce que ton nom est ce qui peut nani na kotanga kombo to ko kanza ke bazo kumisa yo ko fixa la femme africaine. Yo moni femme africaine azana buzo bandengo wana. Femme africaine aza mwasi ansomi. C'est la maman africaine qui éduque même au moment to banyangala kato yo bazo sakana biso lelo yo. C'est la maman africaine qui les a éduqués. Nalingaka phrase moko na nzembo papa emba na biso qu'il se repose en paix wemba Dieu. Ayemba lobi maman, il fallait qu'il ba pesa yo honneur ko leka kuta ba professeur. Bati ata ministre éducation, ndele mutu mabe azalaka te, nde criminel azalaka na ba boloko te. Phrase wane touchaka nga makasi. Maman pesaka conseil ata pesela yango na Kikongo, ata zo pesela yango na Chiluba, ata zo pesela yango na Swahili. Une chose est vraie, etikalaka na mutema ya mutu tout le reste de ta vie. Oyanga mama akufaki na otaki kokisa 16 ans. Tango quand même na bako babela mwana muntu ofila teleje ezaki ba nani ba proverbe que ma mère me disait. Siko talanga naza na 41 ans nazo kende 42 ans. Maintenant se rappeler nango kaka. Qui peut remplacer maloba ya mama na yo? Nani ako remplacer loboko ya mama? Mama no alambela ofufu na bitekuteku. Na zakso na piqué crise à asthme. Tant na ngana binga ponga asthme nge bandolanda na ba grippe na ba kosu siko komona gue kiminga na munoko. Tangu na komu kozwa mwa makasi koka omona ba caprice pe pinga pe de nature na pe très capricieuse. Tienyo soana na asthme osangisi donc vous pouvez déjà comprendre que nazalaki ba malade oyo balatina te wana. Mais c'est là où j'avais compris maman zakaka maman. Une autre fois, j'ai vomi comme ça. Wani mamu. Akaluke sui. Apangusi yango sans même elongi ankele. To. Oko katuni mwa bana wani. Ujuja chinga nyilelu. Oka nana pisa koliate. Nazana gute. Mama wani fuja no. Wa ubonyo heta ele makanda kumbiji. Si uji ufuma kujisama. Il faut kuja. Oko muna kaka nako sala baka priswana. Ayoyo. C'est là où j'avais compris. Mamweba azaka kama mama yo. Bon, nanga kanise mingi te salanga pasi na mutema. Elle nous a quitté, elle venait d'avoir 36 ans. Mais je sais qu'elle est toujours là avec moi. Mais oui. Yangonga na lobi ke na nyonso wana
nani na mokili akoko remplacer sans ya sécurité mama no apesaka yo mutu te. Il faut biso pe to bandozala na conscience bandeko na nga basi que nous sommes des reines, que c'est nous qui donnons la vie. Et puis yo kendaka na bamituka bakende ko délivrer yo tika kanga pena ni makolo yango ti yo kendaka na mutu msoza na ba démon ce qui pas marqué nini nzamba sala ke biso basi to yambaka ozaka okomikai yo komikai bateka kona magazo komikai yo biteka mukolo msoko kendaka na formula bakai kuna okako kota en présence na mutazana ba jean na ya marque na marque bako banda kolobelo ki ching ozo fandi boyeboy ki mungongo zo ba ki chocho na ba pasteur bazanga nga ko solo ba délivrance okendo ko kolokota ba esprit na no kutu bible e komango te yo ke kolokota ngo pona nini mwasi mobimba kaka ko bikendele cultive le cerveau kangana no makolo ye bai na lobi bino batu bokenda hote ko sambela na mkolo ya dimanche voyou wana na Florida ye puisque yesko comme voyou moi si notre sœur africaine a boyi nègre wana pour nègre bizalil ma be ko beaucoup ta moi si ma kofi pasteur hein donc ce qui dimanche asimbi micro ake ko ganga yes Jesus hallelujah and if for that he'll make way no way amen yoka batukuna amen batelemi bazoko bete maboko encore ba chrétien bazaka lokwa batu ke concert hein au moins na concert tuzaka na ba sentiment kaka les chrétiens sont comme ça yebisa bango kama makambo malama waka amen hallelujah misu baba ndiko tuntuka hein bazum peve abuzoba na bata maboma bokanisi ko azoko tuntuka zum peve nzoka ndeli boma ndezo sala na minute na zo sala crise liboma bino bokanisi za mpeve lundi à samedi mulu maneba a planifié kandenga okende ko déposer ba balle na kati ya cerveau mwasi na ye mwasi aboye divorce mukolo mwasi akena ndeko na mobali bakende récupérer sebe mikandani na ndako negra zalaki wana attaquer sœur na biso ndeko mobali le bito yo ko attaquer sœur na ngai dans ma présence te a récupérer les vauriens yo moko mobali abetaka mwasi ndo mama zaka pe makasa ko tele maliboso mningane mobali te alors frère asali ndenge frère asalaka a déposer moi moko moi mibale akangika chepai a déposer mususu donc azoko déposer kaka yo ka sœur comme toute bonne mwasi na yebite tika yo ko bomaye tika yo ko boma mobali na ngai donc yazoka mawa ndenge frère na yazoko déposer na elonga mobali na mwa tubambuma moto poisongi sena nzela yazokele mawa boyebi keke et puis le nègre tellement ka lobi na ko bomma ka sœur na yo il a fait une menace comme ça direct la sœur ule azo makambu sérieux quelques jours passés à quelqu'un na msala nga kenda ka boye le vaurien le pasteur te bite verset biblique ni pasteur atangaki na munduki ayepe na simane po mona kaka lachite a déposé 4 balles na colonne vertébrale tangu mwana bato kwei aya telemi li colonne a déposé 3 mususu na crâne apanzi ye bongo kaka wana sur place et puis apakata kimbangu akimi un pasteur Boko ta soki botata na YouTube soki pe US pastor na Florida shot his wife. Boko mona lisolo ngo ezana na mubesu kuna na internet. Mawa. Voici et puis abanembenga prophète. Po bango to bakomaka bata ba titre. So kaza bishop ta za archbishop. So kaza wana ta za évêque, aza apostole, pasteur, évangéliste. Basaka ka bata ba titre. Titre a yezo zalaka nini? L'enseignant, gourou, rabbi. C'était ça le titre de Jésus. Parce qu'il enseignait. Bon, il y a le lot, il y a tout le monde a titre. Votre prophète chrétien, Oya te yakabino prospérité, a outi ko déposer 4 balles na colonne vertébrale, il y a une sœur africaine, 3 na crâne, à Panzi bongo. À Panzi. Ce qu'on a de la part aussi de la sœur. Comment yo mutoko ki ko kendeno ko s'engager na lisolo o ezali futur assassinat na yo moko? Wapi discernement? Po ozotala kalonga mwana mbali wana
ozomona kaka oui Satan bota mwana ne yeyo soko tel que le mwana mbala malamu oui Satan botaka à part Ken azalaka na ba frère yeyo bino batu bolukaka ba frère ya batu po bolobako Yesu yaya na bino sikoyo leki ya Ken nani pasteur nazaka leki ya Ken na mawa mwasi kitoko yewana bankusu ya Florida bakosala feti kalate pona banza nani bakundi ete pona nini kolanda soit disant homme de Dieu. Les jours que l'homme de Dieu a osali ba menace ataka que son frère Akeyad a redressé homme de Dieu kakaye leave him alone you're gonna kill him siko lelo yoza wapi nakati ya frigo na morgue na Florida pasteur yana fandine na boloko yoka ba chrétien mususu to sambele zalaki molimo muta promettre ka koboma yo et puis quelques jours après ya bomi yo et c'est cet homme là qui vous a prêché pendant toutes ces années. Voici les chrétiens leur pasteur bango wana toloba te tangu na kritika kana zalaka na tina bande konanga na ebike ndambu ba comprendre kangai et que le bon Dieu vous bénisse. Parce que tout matpeto kita manque pas à compréhension ba misusu wana ne me surprend pas aussi non plus. C'est aussi biblique. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Choisir veut dire tu as rejeté une option et opposé option mususu. That's what that means. Ngana aka commencer mato ya batute Oh nzamba sali bisonyo sa hell no. Bana na diabulu bazana mukilo yo. Nzamba hapa sala kibango. Tango ba fils de Dieu bakenda ko bota na bato. Ezaki volonté nzamba sala kibato wana. Bazana barasi na ba jeyamba na mukilo yo. Bazana no ba uti na makamba mabe. Et puis ba boti na mukilo yo, tazab singos bana nza. Quel bana na nzambe? Bongo yenzamba mona ya ngota tango ba fils na balongo ki na lola ba yako bala bana bato. Si fala ki alimbi sa zongi sa bango les enfants prodiges. Mawa, mais voici. Nalobi, likambu mususu nazong saskoyo na makambu ya politique ya Congo. Hey. Bolu bojike mamwanda mukole. Namona ki votre incirconcis national accueilli na kati ya Sénat. Batumsu na mukilo ba colérique, batumsu penza baza kole. Pona nini kosala kengai mamulu bana finga kaparansi ya bato. Moi yo, enfant adopté ya Laurent. Mais yo tato na monyo okana kabiso okana kabiso ozana di kamako du monde entier. Tato. Kabila. Na ibi kututena banda wapi na yo. Na ibi baka kututena banda susu wapi tawani. Na banda wapi na yo mwano yo. Kabila. Zalaka pata mutuko. Na ibi koza subhumain. Mais dans le but koza animal, oza subhumain. Donc moi qui humain, zali bien que zali sub. Zali la qui humain wana ko papa. Sena wana yokotaka. Mon ampala lokola le plus laid des gorilles qui existent. Mon ampala lokola hippopotame. Mon ampala lokola crocodile musuma vendor. Ayepe wana koti na Sena. Sena ya koko na yo. Tumvitwe bakabila. N'est-ce pas que tu n'as pas nini? Kana Kandumba, fils de pute que tu es toi Kabila. Mona kantu chana na kamona, mona kantu chana na. Kabila kantu chana na. Ka vaut rien. Kantu ka fama beji. A côté le biso na mboka na tu boisa na kati ya makasa na ewana. Asili biso pétrole nyoso kabinda. Pona kobomale tu boisa la zakana makolo na ye. Yo. Pavu we okokana kana kati chisuku kuna. Orevaka Sena Zaire, tout fina yo. Oyepe na building, wazabanga tiela kande tatano ba climatiser te. O yoko yako dondo, okoti pe wana. Sena tufia koko na yo. Ozolanda. Kuna na Dar es Salaam bozaka na Sena te. Na Kigali Sena zalaka te, kanyama moko boy. Yo. Omesana, omesaniko, na moni penzo kelenge ya Zaire, donc na muto na yo mi moni koza Congolais ko, oyepe. Sénateur ya fiantokon.
les États-Unis avaient repris sa constitution, je pense que 3 fois, maybe. Je pense qu'il faut qu'on revoie la constitution. Surtout, on n'a pas point un modèle Wana. Point un bozo, il reste sénateur à vie. Ayebe balati, c'est le sénateur. Eh, modèle Mbokana Tokita. Tokita na niveau moko. Mais boy, puisque le réseau s'en a kanda. Boy, bel roninga skuna siliki na siliki na siliki. Chilombo. Hey! Hey, Chilombo. Baluba bakwa balisu so nazo ko attaquer mon frère. Hey, Chilombo. Ozo mona. Hey, o lukanga na makambu. Ozo lukakanda na nga Chilombo. Hey, Chilombo. Hey. Yango yo Chilombo. Tata na mutu ya bande kolobo akokanga bazongisa na Rwanda. C'était qui? Hein? Ngai nazo comprendre c'est nini yo. Na bata Rwanda ya kabila bozo sale la biso te Chilombo. Chilombo, le bela biso vérité. Yo, Chilombo na moni yo il faut tout télémelo sikolo ba vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? 10 millions bande kono bakufa. Ozo ko ko bango te? Papa no se bembene fanda ki kuna na frigo pendant 2 ans. Moi na boya ki tel bemba papa no ezong. Boyete, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe au juste Chilombo? Vraiment, Chilombo. Yango na Belgique kuna zakanda na basomnifero ezalaka na mulimu nini ezakuna na Belgique. Chilombo, oko koti sa boule. Ya un vrai Zaïroite vraiment? Hein? Oh! Ba accident sala makate na mokili oyo. Banguna na biso pe bakufa. Si ye pasala ba accident avion. Katumba mwake. Akufaka nengene. Oh avion. Ba avion boni na Kongwane kweya. Kaka un seul individu mutakufi na soi-disant accident crash avion. Politicien. L'isolo ya Biarimana. Oyebi yango te? Oh, yango nazo comprendre te. Ceux qui osent avec évangéliste, ya église nini yo? Oh, Chilombo. Nazo comprendre te? Ba accident esili na Congo. Ba accident esili. Bato bilongi mususu ya mabe. Nazo comprendre te? Hein? Oh, amataka na avion po kende Dubai, non? Nazo comprendre te? Ba crash esila? Eh? Chilombo, sila na mwana mer na yo wana. Chilombo, oyebi yo, na mono oza na mulimu mabe. Olinga abiso te? Ubio tekyo yo mulimu na place moko. Yango mwa lobeza te tozo comprendre yo te. Chilombo, kaka muto aza responsable d'avoir rabaissé ce pays-là, d'avoir encore affoncé, détruit ce pays-là. Kaka muto na bande ya ba voyou wana banturaka ye. Oh, lelo batondi wana na parlement. Nandenge bazo ko sala ki parade na bango soki pe les mise. Se me ba ko l'exhibition biloko na bango ba sénateur na tolo, je ne comprends pas. Ofandi ozotala. Oyebi phénomène, je ne comprends rien. Yo lobaka batu basali mabe na Congo bako zala traduire en justice en Congo. Donc yo et toi de droit na yo na makamno bandaki ndako viser ba miyibi ya bambongo. Mais ce que za bongo ça tombe bien. Po ye nyangala kato pendant ce qui peut 18 ans na kibokonzi aza multimilliardaire. Nga na monike ye pe fo bokende ko tia pe na procès public. Hein? Ye pa kende na makala kuna et pas cousin na kamere. Donc likambio kolobelela ba infraction commis contre le Congo au fandinier. Ndenge tozo mona makambo mwana mobalo Chilombo, je ne comprends rien. Tata na yo a traité cet enfant pour un Rwandais. Tata na yo a rappelé comme que c'était un Rwandais. Alinga ki kutu muto yote. Azola bakutu bokangela ngai ye. Il faut tozonga c'est na Rwanda. Yo Chilombo kangami na muto akomi Congolais. Depuis quand? Bande konanga pina batu bole kangana maye. Veuillez expliquer à votre maman Moulouba, je ne comprends plus rien. Nazo kamo espoir mukie ke pouvoir ezongi na maboko na biso. Meza bongote? Chilombo, yo zo sakana na nyoka. Do yo ndongo fanjo no sala likelemba na satana. Boete, okoyebela. Mwana mobalo ana kaka ndenga zoko ya na batu bazoko antu. Chilombo koko lembisa ta ceinture ya kabila te vraiment. Au moins on trouve la mabulundi, c'est même mabulundi, mama wana ya girafe wana. Sila na tana mwasi wana. Kata makole ya kabila, ba Alexis Tambo na bino bazawana. Il y a beaucoup de kabila na kata parlement. Est-ce qu'on peut banda ko éliminer ceinture ya kabila te? O affaiblir ye? Chilombo. Tata na ya zalaka camarade ya Mobutu. Okoko tsate esprit ya wazabanga te. On ne blague pas avec ton futur assassin.
On ne blague pas avec ton ennemi. Muto alinga papa na ote. Yo mwana kolinga pe yote. Chilombo nini kwa takutu babaka zero za kama elete. Likambo nini chilombo. Pona mboka neza na chance te ya ba politicien. Na se ki bino no bande konanga. Mboka neza kana chance ba politicien te. Bino bata ba prière. Mboka nena nuko sala prière kuna na l'embouchure du fleuve Congo. Stanley na Diego Kao baloka kamboka partir ya embouchure du fleuve Congo. Puisque molimo ya buzo beza répandu sur le pays, ngai nazo comprendre angote. Et comme beyond explication, ezoko defy logic. Les 8 millions congolais, 10 millions, li solo fandi sui. Ma solo ba fosse commune e fandi sui. Chilom. Kale. Yo le peuple ba votaka yoti. Et puis vote ango nazo comprendre te. Comment yo peuple va voter yo pour comme président? Le même peuple là, bazongi si bato AFDEL majorité, kuna ce qui peut FCC majorité na parlement. Je ne comprends rien. Soit c'est le peuple là qui aime sa souffrance, ou bien résultat, on a faut revoir ango. Et en tout cas, tu l'as non. Bande konanga. Bote le manan, bolu kaboye ba vérité li kamboy. Boye kaboye ba vérité li kambo. Prenons-nous en charge maintenant. Te mise en charge. Batona mi bale baza batentin. Bazo, nese kabino depuis kala. UDPS na AFDELA bazali ba ennemi te. Nese kabino no, bobandi komona yango. Bobandi komona bino dofingaka. Na lobaki na bino ke, UDPS na AFDEL était créé par les mêmes gens oyo ba salaka UDPS wana na Tshisekedi. Bazalaka ba opposante. I told you guys this many times. Me bolingi ko comprendre te. PPRD aza mwana ya AFDEL. FCC mwana ya AFDEL. Maintenant ceux qui AFDEL ezaka ka une autre forme. Ya UDPS wapi opposition bande konangai. Toza mushindo pona nini. Si bango wana, effectivement quand Chilombo lui appelle son frère, il vous dit vrai. Bazali frère na ideology. Oui. Bazali frère na ki maçonnerie na bango, na ki kabala na bango, na ki bundoki na bango, na idéologie, bato batiaka bango na pouvoir, baza batu moko Kabila et Tshisekedi eza batu moko. Ba kotu baye, bozo ko comprendre te pourquoi. UDPS eza ennemi AFDEL te. Et ceux qui UDPS eza ennemi AFDEL te, UDPS eza ennemi FCC te. Ngande naza mukwa sumba. Est-ce que le bike soki nakutani tol banden na mukwa sumba mususu nga naza kota mukwa kamba. O sepe mwana kenga. O aza kota mususu donc toza suba kwa sumba te. Non, on est toujours le même. Sauf que na ba détail ndesika boko mko sentir o mukwa kamba mwana kenga. Toko mko changer. Mais nous restons le bakwa sumba. Vous ça. Olandio comme on a baza baluba. Donc to changer le côté. Exactement ceux qui mukwa kalonja baza mukwa kalonji nga naza mukwa sumba qu'on est différent. Non, nous restons baluba. AFDEL na UDPS baza ba ennemi te, baza batu moko. FCC na UDPS baza ba ennemi te, baza batu moko. Mboka neza na opposition te. Eza na opposition te. Eza bango na bango ba changer kaka nde elongi ya président. Mais c'est le même système mis en place. Oyo ningana te. C'est à vous le peuple congolais botel ma bon ningisa système oyo. Yango changement ngozo na monde ko ya na Congo pété. Kako tozo bonga antichrist Armageddon, ce peuple ko nini. Armageddon talinga izairwaze te. Nulle part dans la Bible au baki Armageddon ko sala na Congo. Masolo ne tala kanga ite. Dragon na Michael ba okendo ko bunda kuna na Moyen-Orient. Ngana okipe makambo Moyen-Orient na otala makambo ya Zaire. Ndenge ni changement ngozo ya pona batum susu pona biso changement ya kate. Ngai pele na zo ko bondela. Na sala su prière mususu. Yesu Masia. To solo la bien Yesu. To solo la no pensa bien Yesu. To solo la bien. Yesu. Yo lo baki koyela ki te brebis garé. Ce qui biso tozalaka bana ya tata na yo te nzambe. Olinga ko yepa na biso, n'est-ce pas? Mais yo kende ki kune pa ba enfant prodige na yo ba brebis garé kuna na Moyen-Orient. Bwete oke kuna Yesu wani. Na ba fimbo yo kende kozo kuna na Golgotha. Eske koko ya Zairwa nini abetaka yo kuna?
makila onezaka na maboko na biso te tobeta yo te Yezu. Yo kendaka ozo kotambola na Nazareth na Bethlehem na Galilée osala ba miracle kuna Yezu wan tosolola nano nome ville nini na kati ya Zaire sika yo bande kotambola ozo kosala ba miracle Yezu. Donc ndenge yo na Archangel Michael boza mutu moko bokobunda na dragon et lieu de rendez-vous ezaka kuna na Moyen-Orient ya biso nini na kati Yezu. Biso na masolo ya Armageddon oyo zo bongama po kendo kobunda na dragon ya biso bazero ni nakati yoka biso mawa ko Yezu yoka biso mawa okendaki no kuna ozo sala ba miracle no en détail aux yeux aveugles mon pese misu aux yeux ceux qui peuvent diabolo au délivrer et tout c'est bien bon pour eux bongo biso na Congo Yezu to sali yoni Yezu ba ko imposer biso yo na Congo or yo yelaka biso te batamite mabe ba imposer biso to kipe makambu na yo or yo kipaka biso te Yezu ozomona makambu yango wana ngai na bondeli bo Yezu pardon yo kabiso mawa Yezu na ye mundela ngwa betela kabiso lisolo na Yezu aza champion bitumba se mona kama sala kuna na Moyen-Orient ko bunda kamikolo nyonso jour et nuit histoire bitumba na bitumba batu wana bakomela biso masolo no Yezu metala biso ba meme Yezu tozo kufaka bolokwa ba meme or biso to beta yote ata fimbu moko biso kutu d'ailleurs ndeko na biso égyptien aisali saka yo comme mekuluzu kuna tangu basoke ndeko memoko na Golgotha kanisa ta bisoko ke tangu ba fia koleke ba fimbu ozoko kasuko me makrua no wana te ya bato Moyen-Orient poyo memaki krua na biso te ezalaki ya bato Moyen-Orient mais biso bato moindo na mawa commerçant moko ba utaka Egypte andimaka memela o ekuluzu wana pezo mwa mukie atapo na acte wana mais okoko sengela biso miséricordia te na mona ki ozo ko reconnaître moi si aki ko peso maya komela na Biblia kuna mais siko ndeko na biso pe mutu moindo oyo amemela kayo koluzu tangu bazoke tangu donc oso lembaki po mututu oyo liaki na Golgotha mututu wana atanga seke ba fegelenga ka fimbu moko na ngiki na randre na ngiki zana ba eli lama bisabata biani kaka na mutu donc shikota liboso mbala moko eli lama bisabata biani to sila ni kaka wana nandimike oliaki yango penza mais malgré cela africain ye asungaki yo biso ba africain Yezu chaque fois que ton peuple a eu le problème au secours kaka biso ko bandana koko na yo Abraham o famine na Kenya obe na Egypte ko banda Joseph na ye Jacob na yo moko Yezu si Heroda banda luka mutu na yo kuna na Bethlehem okimaka wapi mbangu kaka pa na biso na Egypte Yezu kanisa la biso ko mwana na ya Santa Maria kanisa biso Yezu kanisa biso kanisa to saluer le côté Yezu to saluer le côté ndenge ni batu ba fiakola yo bango ba progressaka biso kutu mutu chaque fois bandeko na yo bazalaka na famine babaluki mbango pa na biso metala biso Yezu tala biso ndenge ba réduire biso et le côté passe na passe lamentation de lamentation or esika nzamba loba qu'il va élever l'Afrique Égypte na Éthiopie ezalaki nde na Azeya na lamentation ta Jérémie te mais pour nini expérience ya lamentation de Jérémie nde masolo na biso Yezu en tout cas na plaider au penza ndenge ba Nicodemus na baninga ba ko plaider nga pe na yepe ko kotsanga yepe plaide mana yepe ko plaider revoir les sous objectif na o Yezu biso angani papa yo muto sauter continent d'Afrique oyaki kaka po Heroda ndaluka mutu na yo dès que là-bas c'est en sécurité c'est zonga ki kuna comme ça bato kuna bakenda ko fia ko lofi mba beto kuna na Golgotha malgré cela to edaka yo même na passion na yo miséricordia wana ko kitela biso te Yezu pona nini biso tozaka ba lamentation na ba lamentation
ata ntango yo ozalaka bantu no bazalaka na oppression ya empire romain mais bakufa lokola biso te. En tout cas olobaki yo celui qui t'a vu a vu le père, bien que natutaka yango mais lokola olobaki yango nga nasambeli Yesu. En tout cas tala na makambo na biso, tala na makambo na biso, kotisa kando kotisaka kuna na synagogue tango bato bando teka biloko na kati ya église omoni ngo fiakolaka bango. Yesu ozomona parlement na biso te, ozomona bapoliticien na biso te. Yesu omona ka Rwanda te, plaide ka na biso ko, plaide ka na biso yokakanda mpona banguna ya peuple congolais airwa. Merci na bondeli yo. Ok bandeko nanga na bondeli po na bino epa Yesu. Ngai pe na présenter anga argument po oyo makambo to po ngai nazotala kaka na ebite. Rien ne marche. Bakomisi biso nazali ba jouer to comme lokola jouer siko ya Rwanda, soki oyo aye oyo azongi, oyo aye oyo azongi. Yango na ngai pe na kei siko na zongi epa ya Yesu balobaki ke yenda pesaka biso victoire na kimia. Atala likambo na biso apesa biso victoire yango na kimia na mboka na biso ndenge nzamba lingaki. Okay bandeko na ngai, as always, Mamuluba loves you all so very, very much. You take care. Okay, bye-bye.